Pierron Dombas. Pierron Dombas? Oui, tant bazo benga Pierron Dombas. Na yoki na matoi na ngai Amiral Tala. Kona ye bazo komela ke ndeko oyo akomi PD. Pourquoi? On est pas professeur Lukuta, vous avez besoin de pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ce qu'on y a dit que nous montons dans bongo? Il faut les que nous na TV. Ndeko oyo maladi moka mabezo komela ekala mingite. Nenga zana tromper vigilance. Ya batu ke abali. Mais ko bala wana eza Lukuta. Yende mwasi. Ce qui est évangile à côté, c'est exacté. Tais-toi. Ferme ta bouche. Au lieu de parler, au lieu de devant les gens. Aux autres, le message est à monter. Et puis, on a évité de créer une foyer. On a évité après avoir que nous avons bon autant que Moussa le Satan. Makamo yo lobby. Ah, Moussa Nzambi. Moussa Nzambi appelle ça Kimia. Nzambi opena Sodome et Gomorrhe fala ya. Opena kitisaka moto zikisi batu nyonso na kati na yo la kati. Comment cause la pasteur biloba loba? Comment cause la pasteur biloba loba? Comment cause la pasteur biloba loba? Yo nzamba lobi na yo okuta na ngaite OK na télévision comme ça on va dire ko loba ke di vous blaguez avec Dieu. Prophète moko ya nation. Ah, ils ont prophète qu'on est pour le Dominique. Qui n'est pas naïe. A bon de la pona yo a côté ça on a molimo ya Nzambe ya solo. Lukaki ye prophète amiral ne bolobi akimi azabu azawa yo tozana ye quelque part na droite na na besoin de lamber kimia. Papa Pierrot ali bisa moi. Makombo ya Yesu akufela. Ça vous a kimia. Ça idée. Ça message, ça vision. Pour l'autre abandon to en subalandio que au début na bikolo me olanga kozani. L'autre anoto bakati olanga koyi. Bakati za vision. C'est mon mais ça bon. Et bon na kana professeur na prophète okati lokaki ke to mona peki akopela akova malade moko ya makasi. Ko malade ngo pe eza peka na avenir to non, tout ça pour ça bien la tête. Non, on va la connaître. Non, c'est un pardon. Moto Nzambi, ale biso le. Moto Nzambi te, moto Satana, moto diabolo, li felo enfer. Comment il faut senga mabega, o senga pardon après le mal. Ce qui est évangile à côté, c'est exacté. Tais-toi. Ferme ta bouche. Au lieu de parler, au lieu de devant les gens. Aux autres, le message est à monter. Et puis, on a évité de créer une foyer. Batu muzuba mona Nzambe te mais biso to mona Nzambe. Nzambe azoka ngana ba dimension tout. Imagine toi tout la Satan. Ah, t'es tout tikako mo baby. Oh mais non c'est vrai. Non ngala baby ça. Satan la couleur nini? Asa vert. Ana couleur nature. Oui. Oh. Oui. Soka silika comme un vert. Mais tu dis que Satan est rouge. Non. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyoui. mmfcontent.co.uk www.mmfcontent.co.uk MMF, comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavoli Mwanamboka. Shalom peuple de Dieu, shalom à toutes ces personnes qui vont nous suivre de partout. Je suis votre humble servante, Sœur Jenny Fernandez, je réside à Londres. Je vous invite tous à notre 3 samedis d'édification et de prière, selon l'évangile de Matthieu 11, 28, sur ce thème. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous serez tous bénis, invitez les autres. Les amis, les proches, la famille, car le Seigneur va vraiment nous faire du bien. À partir de 18h30, heure de Londres, ou 19h30,
heure de Paris. Ce sera en live sur la page Sœur Jenny Fernandez Gospel Saint-Jean. Dieu est au rendez-vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Bissou TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko la bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozali ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na ba o union so balinga chez Bissou Télévision. La news autre propose Rabino net émission. Merci Mingi Nandeko Chris pour la prise de vue. Merci na Eli, merci na Lige Mosolo. Baron Bazui du côté réalisation. Merci na sponsor na Bisso Jésus Christo parce que y a un imam qui sponsorisé Bisso Awa na chez Bisso Télévision. Merci pe na maman Eli Setimaïnga moi Sinzambe. Merci na maman Lydie Moukadi ma femme, merci à mes enfants, merci na bayo nyonso balinga chez Bisso Télévision. Merci na maman Meda, la reine de Lille depuis France. Il y a un dimine coupé ça chez Bisso Télévision, ordinateur na caméra nzama pambola yo na oyo osali. Bandike ba bolingo lelo toye comme si ça dossier il y a un biso Piron Dumbasi pe témoignage il y a biso maman Epela. Aye vraiment c'est pelité à le monsieur Nzambe on a professeur Pessi. Isa Lukuta. Kasi to ka maman Epela ni nyakolo balelo na émission na biso Police de Star. Maman Epela na pesio moté. Mbote lokola yo papa. Sango nini? Sango eza malamu te. Nini susu mama Epela? Yo so yebo eseke likambo ezali. Sango eza malamu te. Omoni ata bango ba sango tango bayaka na boule ya Rome. Bayana ba sango boye te. Mais sikoyo bango kutu baza ba sango te. Baza pe na ba sango te. Mais baza na ba sango mabe ko pesa pe na miso bat na public à télévision. Et ça a bien te. Et ça a bien te. Mais balobi nzambe mutalobi te mama Epela. Te nzambe balobi ndeni. Na be. Masia na robot moroto kosoma biba o songa yongi. Omoni pasteur wana a songi yongi. Nzambe alobaka na ye. Est-ce que nzambe akolobela ngati? Nzambe azapuna batu tout. Et l'Obama kota na kati ya ndako kanga porte benga nzambe oya. Pourquoi nzambe il faut que yebisa epoanita ko yebisa ngai moko pe ngamo les personnes à danger que les kamboza boza nzambe ko yebisa ngati? Pourquoi? Obina micho Jésus Christ de Nazareth azo regretté a otala batumso akufela bangazo ndimate abiba mvuta ki akoko kufela batumso wana azo regretté Jésus Christ de Nazareth Jésus o moko ya nzambe Jésus Christ de Nazareth azo regretté pour akufela biso apo akufela batumso fallait pas bi que non eza mvuta ba mvuta ki akoko kufela batoko bango te tika boy mais vrai ils sont séparateur ils sont là. Oh, mais oui, Jésus plaira. Jésus plaira. Et pourquoi bon le ça Yesu? Bon alors baki misala tata na ngai bosa na ona sembo pe na kimia. Bon yebisa batu lo ba nzambe ya kimia weza ke non Yesu akoya bongo la motema tika mabe sala malamu. Balobaki teke no kaka yonde foye bakaka nzamba lobela ko pesa ba professeur Lukuta. On est ba professeur Lukuta, oza besoin o le mbongo na sima muntu amuninga. Pourquoi? Est-ce que ce qu'on y a dit que nous montons dans bongo? Il faut que nous na TV. Mais ce qui nous a battu ndio, les raisons nous a battu ndio, au vers nga, c'est nga mame pela. Nous a malobi na nga boy. Donc ça la mabe tika bongo na motema. Nous a malobaka bongo na kimia. Yo nous a malobi na yo okuta na nga ite OK na télévision comme ça, on va dire qu'on va dit vous blaguez avec Dieu et puis Dieu moi assis la kanda. Nous a me Sodome et Gomorrhe fala ya. Opena kitisaka moto azikisi bato nyonso na kati na yo na kati. Comment cause la pasteur biloba loba. Omoni prophétie oyo eza ba professeur Lukuta pona ko bebisa foya bato. Bana to comprendre bango ke bana mwana mbana zana kindoki. Est-ce que bana bakena su ki jege.
bana bakota orphelinat batika ko bazwa bana nyoso babi mondo za na ndo kaka ye pasteur mondo za misama bi ozo kabola mwana na moboti ozo kabola mama na mwana ozo kabola famille ya bato na ba message ya lukuta ya mabe oso meli bombe obi bon là que ko bomber bango na télévision c'est pas normal so vous avez besoin de professeur vous avez besoin ko yoka liloba nzamba solo mais eza musikate prophète Konde Paul Dominique prophète moko ya nation ils ont prophète comme pour le Dominique qui n'est pas naïe à bon de la pona yo à côté ça on a molimo ya nzambe ya solo on va couper ça peut prophétie ya solo ya kimia prophétie va peut s'arrêter pour na kabola bato prophétie va peut s'arrêter nzamba lo ba bato pour oyina muninga nzambe so za besoin le bilo pour ozwa calme ozwa kimia pour nzamba na place ya kimia voilà parce que yo créer makele créer des ordres na foyer ya bato na makambo ya bato comment c'est yo ozaka na posa na ya boyo ya ngwana n'importe quoi hein oko conseiller makambo to c'est normal c'est bien té asanga pardon na asanga pardon moto na nzambe ala biso moto na nzambe te moto na satana moto na diabolo li felo enfer comment il faut senga mabega o senga pardon après le mal hein o dit que na sina sani mabega ali na o senga pardon bo limbisanga ka nzamba nga Sodome na Gomora ozongati aoya aozikisa bango moto bakozika batika kokose na nzambe makambo botika nzambe vana kimia soki évangile à côté ya biso ezate tais-toi ferme ta bouche au lieu de parler au lieu devant les gens ozo loba message eza yango te et puis na ebité lo no créer na foyer bato na yebité après avoir koloba bongo tant que mosala ya Satan makambo yo lobi amosala nzambe apesa kimia soko zali sinete ngabo na zangi na kimia pona otala moninga na ndenga zo ka passe na motema ndenga zo réclamer na ndenga zo ko kamwa comment pesa conseil mama pela pesa na pesa conseil tika liloba na nzambe na kimia atika liloba na nzambe avanda abanda ta cop na zango so mona zango esima te kota libongo nzela masuwa oso mata bakasa bakpanga oyo teka ba mwamba oso siko bofundi apamba ba comédie bosiliki un peu mais 8 osiliki to funda inde pa nzambe. Ok. Donc il y a des gens qui ont été nzambe. Nzambe a eu des juges à battre. Pour être le meilleur de juges de tous les juges. Donc au fond, on n'a pas nzambe. Et bah ben nzambe m'a pela. Dieu. Et bon nzambe là. Ah Dieu c'est voilà c'est mon frère, c'est mon père. Mon frère, mon père. Nzambe. Oui. Oh. Ouais. Oui moi ngane na boyko. Donc vie nanga sans nzambe na vivre té. Dans zati. Pour nous aider à mourir na kufa kala ngana kufa na kupapamba. Oh, unga kufa na papamba. Tikaboye. Oh, ngala uteko kufa mbali utole kamu tali uteko siku sangana. Mama Olivier Kabila. Azwinga pa na porte à morgue ya ipela okete yaka. Nga kufa na pamba. Mais tellement nzamba za yanga. Tellement nzamba za bolingo. Ayebi penga bien, nga pe na yebe banda enfance. Yango mona sekwa ka. Babi oza kati na Christa bo sekwa. Bino bo zela bo sekwa en enfer. Bo sekwa place ozame ala mokili faut ko sekwa kati. Faut ko kufaka. Okufi omoni penga ki na nzamba zalaki na ngana biki na sekwi malade sili na zongi en kolongo ndi na abui en forme. OK. Mame pela tonto ba émission les gars juste parenthèse. Parenthèse akanda ozobenga en parenthèse. To sambela. So nesi ngai ne na bo so to te to kutani na mosala na Satan wana nzela. Il faut bazo biso na la police. Oh bobunda. Non signé. Ouais. Ah, poinité. Vous savez tout. Ah. Pourquoi il faut betanga? Pour Moubali. Quel avantage? Non, na pratique boxe mta laksanga ngota. Oh. Mais oui. Na pratique boxe yete mta laksanga. Donc chema Félix Antoine. Tena chepe na maboko. Na simba ipe na chema maboko. Ba 28 hein? Vous maîtrisez peu. Oh vanda. Vous avez intimidation, vous pas. Intimidation, je suis sûr de moi. Naibi onaza. Na bunda raté na soin na raté na tout monde raté na yiba raté na def raté mais ce qu'on y est vers moi tu vas me sentir comment je me chauffe. OK, tout ça là pour toute mon émission. Non. Tout ça là ni. Ça me tout mon émission. Quel prière tout ça? Na bien ba toli lo babo sambela raté. OK. Na yebi mo ba na zoyo. No toli lo babo sambela raté. Sambela oya principe émission. Na bien kosambela bino to sambela na ebi bino batali lo boyemba kaka bo sambela omoni muto azoyemba azosala adoration azosala prière fois 2 na muto bi maloba ni ngono lo nzambe yokelanga mawa limbisanga bombanga spesanga iboni boyeko di seulement do adorer
nazongisa lokumu epai ya nzambe comme ça ye moko ya biloko asalanga bosambela te poani topria makasi biso topria te tokenda nde koyoka toli tosambelaka na bizaleli ntango nasalaka malamu nde losambo na ngai yango wana mpo balobi tosala malamu totika mabe donc yo oza lokola zolo na nga nakolinga jamais zwa choc comprendre lokola linga zolo na nga mingi seke nakolinga te zwa mabe alors nazosambela déjà ozo comprendre nazokosambela eza kosala bizalelo bateyo na église obimi libanda na kati ya baninga yango nde losambo oyo biso tolobaka epai nzambe wana eza tosalaka bademande d'emploi il faut pas tout ça ba demande faut tout ça ka louange to glorifier ye to pesa ye lokumu ah yem dana biloko nyonso le non senga ozanga pe maloba te mame pe la c'est la valeur de la bouche est-ce que pe ozana ba témoignage ko sala olukaka tala lelo yo na ningo profiter de l'occasion yo lelo sala témoignage la makasi ya nzambe o ozo tata wana monoko bokasi ya nzambe on a travers mais o ekomela yo nzamba longisa yo témoignage ezali nini nzamba longisa ngai naza mutu o na beli masu 3 fois na lokolo moko o ba lokolo moko ba cicatrice o mona surtout e ba décorter za ba masu ka lokolo moko o yango nde esapuya pona otelema OK yango ka o ebelaka c'est que naza bena nazali témoignage ya nzambe vivante o nzamba bikisaka mbala nazwa chance ya kozwa appel à partir ya Rome na benginga na sango na kati ya Rome église catholique avi numéro no wana na télé OK on a la deuxième masse atin ba bengi tina église 5 zito na Kingabwa on attend nazana no ya mu battre l'encadreur Jean 10 mukengeli mola mon pati tala bato ba yebi nzambe na kimia sembo donc dans un appel on a ba bengi bato na église catholique ba biboza na Kingabwa na place boye 5 zito batindi bato na 5 zito ba ekosela ngalo samo na kati ya ndako c'est un vrai témoignage moi j'ai vécu ça pour nous ça que non nzamba yebinga ti na kati ya Rome na kati ya église ya Rome un abbé on a yebité abenga ça l'appel prier pour nanga donc naso nazana bon mo ilelo boye pour nzamba za malamu bato mozo ba mona nzambe te mais biso to mona nzambe nga nzamba zo kanga na ba dimension tout imagine toi tout la Satan ah te tout kako mo baby oh mais non c'est vrai non nga go baby ça Satan la couleur nini asa vert ana couleur nature oui oh oui soka silika comme ka vert mais tu dis que Satan da rouge non ma sécurité non akuna ma sécurité oh nga na mona nzamba la sanga na likolo na pongi na nga na loto donc Satan azo silika la batu na ye oh mais oui ayi biso ngabi ngala soko na tindi bino na tinda mne pa batu te boki kosimba bana batu te bozana bana na bino oboyi bokosimba mwana ya mukolo mwana mukolo na ye soki ayi bike bosimbi ye ngam na tinda olinga kosilika bobi lo na kosala nga mango ko place za ka siliki donc fize na vitesse te a komi vers le kola nguma nazo mona ngo boya sommeil na butu na ndoto ka binzambe zo lokumu pona na mona te non na mona te mais les histoire vraie au nganzambe mtalaksinga donc na ko mona que non quelque part pe Satan na banga ka bana nzambe OK asimba tabike o eza nzambe so na simbi nzamba o sepia na ngati tika tozo ba oyo ba izalaka deja ya Satan ya ngai bozo zo bango eloko abongo ekomelanga na mona yango ngala mona paradis na mon enfer mais je te jure non non ça comment oh témoignage non c'est c'est pour la gloire de Dieu paradis quoi couleur ninka non impeccable danger souka oh tout le monde a témoin de Jéhovah non le puta bacha ba pomme to ça na lion ouais des histoires vraies ne mokili banaka ba bazaka ko sokola na ba lion ko vana ba lion ko mina na bango tellement to kota esprit ko lia musuni yango banyama bakima biso bayikaje mutu akulianga boka bone kota amona lola ndenge ezali kolo donc nayebi te omoni ba jour oyo ezaka ba pierre belebele brila wana so namona ngo bongola likolo mobimba kitoko alongolinga wana lola na lola ya lola alongolinga wana ameminga na enfer
Mame Pela. Omoni tala Nzambe, omoni tangu bato musuba oleka na kombo Nzambe na télévision, ba oloba mamsusu eza so mususu za lukuta to ndima te pour communauté pour moniter. Neti nga. Na oloba onga na mona. Na mona papa leki na ngai. Akufa kala. Na moni elbi na ngabi. Omoni ndenge na za bakangi bango ba chaîne na makolo, maboko. Balati bango omoni elo mwa munene boye ya libende batobolaka ba tchabu izana kufungola bakoti ekangi pe chaîne na donc toza na distance kaya ya loko moya boye ekangi biso na kingo tozo tourner na se moto ezopela de bazo omoni ndenge stade ezalaka escalier wana excuse bongo tilikolo de likolo ngoni surtout bazaba batambola kawana a tout on tourne bango na kati on a moto ezopela chaleur papa na ngalobi omoni place naza ya place na ngate na e awa po na salaki mabe et puis na lobaki mabe nga lobaka un jour nga na kota li felu nga na ko sala mutu mabe na ko kota li felu ba prononciation maloba auto lobaka to sito kenda ko bi tika biso mungu na faire OK donc moi na Nzambe ko ko bate nga na ko li felu ko sani nga fona ke ndelo la na mona elongia tata mona nga mwana na ba ke mokeli na nga zaki na bomoy ni ye mutasalanga. Mais donc maramozolo bana mamune to monelo ezo correspondre à terme moi pe. Non, et correspondre à terme muto ayebité. OK. Muto azonzimila Nzambe, onga na olobeza onga na monaki. Yi pas ça les forces nga na Nzambe. Nzambe ya lola Nzambe ya prophète Konde Mpolo Dominique la kisanga pe na mona. Nzambe za capable ko lakisa na mutu nyonso to oza na besoin. So ina no sengate. Demander. Et Mame Pela, comment on a eu ça problématique toi hein? Non, Robert ayo mbasu na likolo moko kaka yo moko. Osala nini, osala ba nini? Les étoiles qui brillent là, elles sont toujours menacées. Donc les étoiles les ont menacées, ils ont ngate pour na ramolongi. Taka tiba menaça, ngataka lokolo ya ngotaka ya ngosu na bete na su robo zolela. Il y a José Mampuya, ça non José Mampuya dans London. On est na lati kana lokolo ngwana mais tout le baroyate oya koya tata silika ngipona yi oya ko meka tata ko zonga mabe mikoto so la tata na kimia obi elongo eka musinga eloni nde na yoka basango na yo Mame Pela zaka lesbi mais muto yo tiko na émission le lozo le baneza mubali na yo siko na no siko ne na yoka ko zaka lesbienne munene obebisa basi ya bato mais malgré balandi le na mamna zo sebino na ko fete mubali ya Mame Pela za libanda tito za émission boy ozela eba kende chérie non wa bete pas ma sasi mais siko yo magamonyo so bala sur yo wana comment expliquer nyoso bon baloba isalaka bien so ba oloba mais ba kutona ngote OK tant ba oloba les apparences trompent mais ya kaka tinanga otela miso yondo koyeba wana moni ona pena chérie non to na boka kombo ke non abeti papa masasi mobile na kala te mama ko be bokanga mi ati lo peta mpe mat non ça OK no tournage vous en ayé OK no mo quelque part te boli c'est ça l'amour so ye pa ke musana ngina otiki so neto aibo c'est quand il le constate le samedi tona na ta ba Saint-Valentin non on fait la Valentin partout on se Valentine mais c'est les gars il est 14 hein non et ça c'est même mon bâti bi on l'excite comme jour moi aussi la relengi faut me mango pesa mon temps donc pesa mon temps vous voulez faire vraiment forme donc pesa on na bino moko aux amoureuses hein Mame Pela comment pour tout le monde brutal naza brutal ninga na mungala na motete là na makila chaud. OK. Donc aux abrités là ko banga te poussa la pembeni oyeba ki e tendresse a ko sakana te douceur pa oyonde katenga pa papa nono akanga mako ton chéri nono penda place dodo Mame Pela ba mauvais souvenir na yo depuis banda théâtre na salon ma bemoko to pe likamuni komela yo et tikala to pe motuni obongisa et tikala ba mauvais souvenir à vie. Kabona on a ba fan mauvais souvenir ezake ko kabona ba artiste on a lingaki na motema nanga ezana lokola pululu lokola mwana ngai akufa kutukala anga Nzambe mwana na komoni na isalanga pasi salanga pasi ko kabona bato lingaki mais na mabe pe na bato basalanga mabe loko to ba na Nzambe to tsaka mabe liboso te ngata to sono siko so pesi mukongo kanso kangenga kanda lobo za bonjour et donc pona mutasalanga mabe na munyayibi mutasalanga mabe te donc na ko bi ko kanifele mutu mote to yendo salanga mabe donc mabe zakara kende to vandi sika moko moko swana mwa nini mais mabe peneza te parce que to vandi kaka
tozaka biso na bango de souvenir ya mabe ezaka koperdre na bamambasu bamaladi ya boye yango eza basouvenir ya mabe pananga me ntango mpe mabe eyaka nzambe mpe apesaka loboko comprendre neti bambasu esalaka nakuta na mama olive namona mama olive lembe kabila asoutenir ngai alongwe nga mpasi nazalaki azongisenga envie c'est sa grâce otikana na nini na makambo nyonso apesa yo mama olive lembe natika na babon souvenir na ye na monoko na nga kaka mama olive lembe kote boye kote ya mbongo apesanga mbongo na liete esila mais oui fait si là après so likambo ye so likambo ye lisusu na obela mama olive sunganga osunganga abongo siko mbongo apesanga na bien mbongo apesanga oko bomba ngote non ya obomba mbongo yo na famille bomba mbongo est-ce que mbongo comme photo non pour la famille makambo ya li faut ko sunga bato mususu yo biteke lia ndamu bomba ndamu non lia kana bato po ata na bomi na banque eza bato mususu batia bamongo na babanque balela ti lelo bakufi mpe batika ozwa balarre bango te mais oyo abomisaki epa motu oyo atiaki na kese ya nzambe so aki asengi nzambe apesa yango moni kote toosila te mpo toobombisa epa bato soki nga na kabeli na bombisi yango wana nde bolingo mais so naza na mbongo ebeli na bomi na banque ezosouffrir esanga bien te na bolimo nzambe vome kutu nazala mpiaka nazwa mbongo na nga nasunga yo mpo nzambe nalola akozongisa yango moninga na bombaka te tala nete epela za baza na 100 francs te na compte bancaire okata soni te nokasoni te nokasoni boso likambo ekwei nakobelela mokili bomba bakoyoka momepela beleli alani loko te ya José Mampula ya José ngaya ndenge nakufa ya José Mampula osunga nga arrête mankela akosunga nga Naomi Mampuya bakozanga te kotinda Wester yo soko tolere vie adresse à motomètre ndé na zapina bona okokate na mpiaka petit na ngadi yo kutu kokete pia koma mutu wane pembeni wana ale campagne zwa adresse à motomètre sino kozwa kaka mais so na bombi na banque na kokepe bana tongo tibutu batoni na banque positivité ozongi yo na ya sous lobby même takufi faut bombi sale panzambe oya bomba ke panzambe azaka mtiaka te vraiment mais tout le monde qui va comme ni to ko babo basé pas pasteur de la faba ko sambela yo bo kene po sambela liloba pona nini kanga sambela ya doctrine ngati na kokati nga woni ba prière ba musulman pe bazana kati ba ki nga na za hypocrite te non c'est hypocrite na nzambe ndini ya doctrine ngati na ko bonde ba bazaka oh nzambe tata yo kana saba dis c'est quoi ça non ko ka kote na ko ma copier maloba muninga donc na ko kate so na za na posa lo sambo ya kimia pe ya pepele na bani na ko yemba ya wenzambe na nguya nyonso mozalisi ya likolo na se ya katala bisobana na yo tokoluka boboto na yo mais obi lo ça nga pas na bino na liloba ya nini tunanga ya nini bolia mission to bolia mission te non mission nde za wana yo répondre nga oui ou non pour on a na ngina loba no bolia mission to bolia te to liaka pété et na ba liaka na ba tikia déjà d'accord comprendre kolia musuni eza mabete mais soki ba teyo na minute o misunios tolia etona formal misunios net ngai na kena hôpital docteur apekisinga na lira misunité parce que et peut ça goutte et ton sa graisse et zo sa forme ba tension zo mata ba misunitolia la sur les premiers 30 couches lia maramakasi na ba soso tozaka ko lia kala winiki goût asoso ezala susté mais on est en train de manger quoi tolia kapona tolia na nzala mais na opréféré la matiti ngomba liaka ni ngomba liaka matiti hein on taba mais siko bango répondre nga te ngomba ngo mais siko ngomba zolia matiti ntaba olia matiti yesko muto olia ngombe o bénéficier ni tala munene ngombe abusaka na miliki na mabele banyama te balia misuni bazali yango na yebisi mukolo okoya koyeba taba koteya yo soko paté yo koti bana liloba ba lakisi yo olia te parce que on est des 4 êtres vivants. Nzamba lobi tout qui respire l'eau l'éternel. Oh nous sommes na pema et comme sans Nzambe. 4 êtres vivants. Moto, nyama, mbisi na ndeke. So yo mususu eza oyo yebitangelanga. Bat ba commenter na c'est. Ah mais oui, il faut commenter. Ce qui boyebi na 4 êtres vivants. Et na être vivant sont na bossa mbotangelanga. Pour na tangi nyama azaka na zamba. Na tangi mbisi azaka mai na mai oui hein na tangi moto o biso tozali lelo na planète Terre
Ah, Nzamba Boulingwa. Il y a 4 planètes. Comme ça, on se 10 planètes, sur 5 planètes. Nzamba, ça a 4 planètes. À la planète à Maya, à la planète à Zamba, à la planète à Kolo, na obus de la Terre. On a ce qu'on a un côté scientifique. Non, scientifique, c'est une question où Nzamba Salana. Ok. Oh, monsieur, tu as la mission de battre au Sala. Ma bezanini. Et ça, Kolia. Cause en intention pour bien mutation muka peine intention mais si comment expliquer bien bolia à niama te mais bo ça la farine a goût à niama bo tu peux tomate bolier mais bozo lia tu n'as le bien na farine oui to sais là on mikate oui to sais là on mapa to sais là on spaghetti il y a ma bête ah pourquoi pas ça la intention il y a relié non 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 intention pour lui musuni ya mabe mais bo ça li farine a goût à viande bolami on peut kitoro bolier bobi ke bolier via kay pona ko laksa que attention ko le musuni ya nyama te o ezana makila o ko le na farine ezana makila te au moins bato zo to ba leka na politique olinga comme député ko age ko mulumba honorable donc bientôt vice-gouverneur ya ki ça je ko mulumba so so mboka au chaka boy na boko na ngeza makila te esima makila te OK pona nini ko ba mona mo santu kasi pa nzambe to ba bonga pe na sima makila te o maboko na ezali peto atombola loboko likolo to mona batunya so to ko chama boko na sima pona ko lia ko boma o moni lelo somo esili batu ba okata lisheti lokwa nyama bazozo batu ba okata wami kemike ba boki na nzela ozupe na mona mwasi lokwa epela boy o passer lokwa lipa o panzo longo bi onyo so kati oketeka ata yomoko yango moni Yesu Jésus plaira Yesu comme on regrette ko fela batu nyonso te bomi tala Yesu ko fela batu tuté ba musu ba ko Yesu ko fela ko fela yo te ko fela ne yum to misama boti kala te ozo ko to pipi ma bekoleka tu ngana ko so la pa bopi na maina voilà toko kende na suka na mama pela ta mingite mama pela motuna ya suka ndenge musala théâtre ko kendele boko ke malamu ke na mabe to bo évoluer to bo kiti natana auto mona mama epela maman na succès à l'époque marigo aussi la na peut to zaraka mais ba secrets alignés to pe eloni to ko bon ça peut être cinéma na biso ke na liboso bon et loka bien na minute sur le biba ninga nyoso ba continuer prière ils en ont loka bien mutuya donc il faut batuna no ba ke non avant ba théâtre tout on a foutu na non pas nzambi Ponzambe mutako orienté biso et donc to ko sala bien donc théâtre na biso na kala na sika et là que changer zaté et ça que o yena vitesse Android vitesse ya YouTube nde yango que o eleki ko ya kala eleki on elogoté et ça que théâtre auto ça eloko moko mot de la fin pour l'émission lelo mot de la fin zali batuno surtout ba kolanda biso merci wana peneza ki mama ipela na bakanda nyoso par rapport à Moussa Satan nga leka ki pona ko do mabe ya moninga moto yo zanzambe to ko juger moto te imbabi to tika nyonso ni wula ni nyonso na ya mabe na ya malamu ekola mukolo elanga tango akoya akolongola oya mabe akozwa oya malamu parfait seki wa Moussa na nzambe ko leka kate pona ko biloba loba tango zo loba bongo ozo créer désordre na kati ya foya batu na kati ya famille batu nana ngako sepela yo moko zana ma bébé batali ya monté yango na préféré na ngai mikolo pasteur Denis laisse oh so oui hein non c'est peri makasi hein pasteur a peinté pété pasteur pétage donc on a peinté donc il y a quand même mot c'est façon de parler hein je l'ai dit ça nazo c'est peri makasi donc il y a un polé lelo comme le babi mukolo musu batu bakovana bakorezo babi ah prophète de les salbali kamwe kokisa mi lelo comment on t'a le quoi yeko hein au lieu ko sarabana nzambe au lieu sarabana nzambe o nyo sozana besoin ko yeba nzambe na kimia yaka na liloba eza partout dans le monde partout na Chine et pas ba chinois liloba yani ba chinois ba ensemble na église liloba ba oyemba nzembo nga na oyemba na ki chinois na États-Unis est-ce que l'église va ngeza kuna aveni moko 30 églises po bosambela nani pipo obenga nzambe nini Yesu ana kanda zolela akufele batu nyonso te comme ko regretter ba on veut pas que pas kufela na bari innocent
mais aza na bateau ya kufela ya solo donc to sambela nzambe ya solo ya kimia église lobeza partout kota na kati église loba yokalité ya koke kosambela te yokalité ya tango kobima obanda kosambela obanda kosala misala ya malamu po lokembo na tata emunana elo na kolo bakayango wana merci na bato nyonso balanda biso lokola ya na ngai José Mampuya sanon José Mampuya na Londres banda 1985 azali si la pe kuda de mon hier à l'époque azara n'habité bango poto si là te poto si là te poto bon poto Mampuya oto yeba kala no senti ke boke boye Christelle Ozana Christelle ba Fossette mona muke yo na sala agence Ozana service Maman Christelle topé chombote dans zaka que non soko tsebilo ko lelo na Londres et comme famille bazui na kimia de l'agence a bon fait ça belé le quoi Christelle ba Fossette a sali yango c'est que bato au salamo il y a José Mampuya ko sila jamais depuis 1985 akena poto na sega air Zaïre azala ka tilelo na yebié mais tilelo dans ka salon et comment la boutique était akabelo na kanalo anoka ba $500 mais wati no $50 mais c'est un problème na ndenge nini wana oui maman zolo ba te na yebi abote c'est que yo na ibo sola bien te po ya José Mampuya motema boboto mama musungi ya sola bien nana fille pe babi fondation nana fille makambu ya José Mampuya ne suka te kokitso boke de mingi na boke yeka ni na koboka na vie na Drisha moto mettre ngwanzamba patience muke de longue jambe babi chérie non pour la série non pardon botika ya boba le gibi ba imioso tala taille moi taille na senti et puis abeti complet mo ba Versace mais tu vois Versace on a yoji abeti atana yoji mo mayoji wana papa yoji wana papa chérie te va jouer piano wa kude kana na unde la mate papa Masasi suite na bino bosuka bien na Masasi pardon na zongo de chérie non na kina Masasi yo pe kindombele ki tenga ndumba te moi c'est kitoko biso to ba si kitoko o mais ça ba boja obala na wana bogenda na ona papa Masasi eza pièce à théâtre eza pièce à théâtre kata yo mon papa Masasi na moi si na pe na officier moi c'est kitoko vraiment beaucoup ça mino public non il a pièce à théâtre to boka kaka ba sondage to ba ezandeng ba yamba nini ka système est changé avant ça il faut boire kana OK oki son ba to que non son na bois qui ezako ba Moscovitch OK vous en pensez bon ne beta ti le beta kaka non ba beta monter non ça écriture non écriture nango nani producteur yemo Titikalo OK Titikalo kini malebo donc merci Belena Batino numéro de téléphone plus 243 plus 243 oui plus 243 81 24 26 246 obi ya Willy Michel na sol sabat nous tout si ba bien yo code mboka ya Willy Michel na sol ça ne va te dire tout donc le quoi zaka code mboka ya to beta ya Willy Michel to longo les place wana te to tike ka wana to longo to channel d'accord ya de code mboka so batini be mbongo obengi ngapi to kaboli ngali ngana ngabo te so batini makomo na ngai ngana ko comprendre na kabeli mais so ya José Mampuya tini na opiote yego dumone na oliate yo liengo pété pe simba ote pour tini la $20 voilà mesdames messieurs on arrive à la fin de cette grande émission Police du Star un grand merci na maman Christelle donc ba Fossette babi kalaming était agence na EP publicité bandoleka awa na Chebiso télévision bino ba ya Londres nyo so mbotinda biloko awa et pas maman Christelle ko koma lombango babi 2 jours awa 2 jours na Londres 2 jours awa 2 jours na Londres nzama pambola yo merci beaucoup na Chalako amba na peshombote depuis Londres merci mingi na maman Emily Seti Mayenga mwasi nzambe to benga ke mwasi nzambe pourquoi parce que ana motema ya kokaba ye andima na ko salela ba orphelin maman vraiment nzamba pambola yo na initiative ozui ya kozela ba orphelin lupango maman motema ya yo pe komo lekisa malamu bande ko balandika na mingi te bokomona orphelinat ya ONG Vida azuli bana esika ya kolala makambo nyonso ya bien merci mingi pe na ba oyo ba contribuer à pour l'évolution ya chaîne oyo vraiment ndeko na biso Pierron Dombasi toyoka ba nungu ngai nazaki te na déplacement sur hôtel ba émission et kota mikolo yo nazali na ntekasi na ye to komeka pe ko bongisa pona mayenyo seleka ki boyoki ne mama epela ye quand même ko
recadrer moto na biso ya Nzambe na maïnyo salobaki Pierrot c'est un responsable attends la moi standard kuna bana et seigneur tout à la paix ma prophétie nous savons pesa yango merci dans de Christ pour la prise de vue merci na Denis Mosolo merci na de Eli merci na bato onyo so batala rabiso ah chéri nono motema ya mama epela chéri nono yenda kanga donc abidon asubisi mama epela alingane mibali mais toroyo Kleboa, amemi likolo avant de se bemba moko, mami pela kimia. Merci beaucoup na batu tout balinga rabiso, merci à Lady Mukadi ma femme, merci na bala na nyonso, nzamba pambola bino tokutani bala yasim. Bye bye. mmfcontent.co.uk www.mmfcontent.co.uk MMF, comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavoli Mwanamboka. Shalom peuple de Dieu, shalom à toutes ces personnes qui vont nous suivre de partout. Je suis votre humble servante, Sœur Jenny Fernandez, je réside à Londres. Je vous invite tous à notre 3 samedis d'édification et de prière selon l'évangile de Matthieu 11, 28. Sur ce thème, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous serez tous bénis, invitez les autres. Les amis, les proches, la famille, car le Seigneur va vraiment nous faire du bien. À partir de 18h30, heure de Londres, ou 19h30, heure de Paris. Ce sera en live sur la page Sœur Jenny Fernandez Gospel Saint-Jean. Dieu est au rendez-vous. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Bissou TV, oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko la bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.